forminga et na komi kovanda so na sema kola pasteur na ngai na zui formation lisusu parce que soki nazali na sena makolo na ete tango mususu zelo ezaki ya makasi wana ngai mimanga na libungi mais na kati église to komi siko kolanda un peu makambo azolinga loba to komi kolanda un peu vie na ye kolanda kobima na ye kozonga na ye voire même nga na yebi na salaka ye règlement jour tel bimaka boye zongaka RTL. Donc tu vois un peu encadrement de toi qui moi dur na ye. Bon na ye peut-être ngana ye zaro zaro la moi na niaou hein parce que so na lobi boye il faut azong ça boye so ka sali boye et à mon avis ça peut-être un choc. C'était une personne qui la plus alors suspension bien dans une église hein donc peut-être ça va comprendre le ninza manga ça na été mais ça y ko na encadrement na ye. Et puis, si on a suspendre une église, je faisais encore plus dur que chasser et puis dans une église parce que c'est permanent. Donc, si on a suspension, il faut bien une église. Alors, si on a un mukili, on a succès mukili à une église, à mon équipe pour passer suspension pour bien gagner une église. Naye ko soit siko appel ya koyemba na 1997 nde na qui appel ya koyemba appel ya koyemba et ya kingandeli. Naibaka mukolo moko tangu na bade koza soki na lingi na teya na ndeko koyemba so na lingi na teya na ndi koyemba parce que tongo na ba 1997 wana nazaki mutu moko tongo nazo yemba na ndeko koyemba na kati ya église na ndeko koyemba teke na koma chanteur na ndeko koyemba na kati ya église un chante dans l'église tongo nazo yemba na kati ya église nazo yemba na kati na église no yemba na kati na église mukolo moko pasteur moko ayoka nga na yemba malamu kiso yo na yebi kozaka motei mena yo ka koyemba kito est-ce que ko koyemba na campagne na ngate na campagne na organiser nga bi pasteur na musana ngeza nango koyemba te musana ngeza koteya ba mu sikoyo pasteur wana a invité nga na campagne na ezaka na mayengi na yeba ka pasteur wana ko muneza ki Bruno Ndala a invité nga na ndi koyemba na tango wana ndi koyemba banzemba frère du foko du ciel ndi koyemba bako yemaka unana lola isiko nanga Yesu isiko nanga Yesu isiko nanga Yesu isiko kopi yemba isiko nanga malade nanga Yesu isiko na yo kopi malade na yo. Donc c'est ça, Nzembo il faut que du ciel. Tant on a dit que Nzembo frère il faut que Naïba Nzembo frère il faut que y a l'isiko. Tant on a dit que Mbango Mbalamoko Nayoki Mungongo Moke bandi ko balangai. Ike mwana nangai omoni musana ponela yo. Papa na baloli longi na sima na tali bonobi nani azolo balanga pe Mungongo nazolo ka nani. Natala ni modérateur pembeni nanga modérateur azaki musika nanga batu yotu musika na ngai nazongi lisusu nazo yemba naoki lisusu deuxième fois ndeka nazwaki na sena ndoto kena litoi lisusu elobi na ngai ke ike tala musana poneli yo yango okubanda koteya pe obanda koyembela nga na nzela loyembo pe appel na ngai ntango nzambe abengai nga do na ndeko koyemba nzembo oyo yango wana nasepelaka mingi nabwaka baflere pe longonya na bopulaka il faut du ciel. Donc il est aussi mon père. Donc Ningazana azali kaka papa parce que Nathalie nanzana luyembo nito na oyemba donc nzamba salinga gas na zui appel et nzamba obi na ngaike nanzana luyembo ndina komema musika obanda no kotea mais nanzana luyembo ni no musika batu bakobongola mitema batu bakoyeba nga nanzana luyembo tango na bandai koyemba batu banda koseka ngai naibaka ndeko moko oyo apesa ngai rédaction ke nakoma koyemba banzembo il faut du ciel ndeko moko moni ezalaki lelo abengami pasteur Pichuka Kesi pasteur wana frère wana tozalaki na ba frère ntango azokanga na oyemba na ndeko koluka nayemba banzembo batu su frère wana obinanga frère oyebi batu baoseka opamba me nga nayebi frère moko boyembaka wana azoyemba nayeba frère il faut anoyemba na guitare sèche nano ayebani te frère wana memeli nga cassette ya frère il faut du ciel na travailler ka banzembo ya frère il faut du ciel na ndi koyemba yango epesi ngai force pe yaki kosala ngai ke na secteur na biso bayebanga
tant il faut que soit un album bato bando quand ils sont ngam na zo yimba na radio parce que na travailler ka banzimba frère il faut que siècle et na yeba kan nzembo na ya liboso on a composaka ezaki nzembo moko titre na ezaki ngolu oye kati na mokili topusana kati na ngolu wana ezalaki na 1997 nde nayebaki nzembo wana ya ngolu première composition nanga parce que deuxième composition nanga oyo nzambe apesaki ngai inspiration ya mibale ezalaki solution nzambe na solution bobele yo papa yeye nde eza lokola témoignage ya vie nanga ke ntango nabelaki nalukaki baminganga ezalaki jamais ntina ye na Kinshasa nde nazalaki boye na vie nanga ntango nande kotambola nazalaki na bainquiétude na motema komona meme na kati ya vie na ngai bato mosusu bande kosenga infirmité na ngai ntango nabongoli motema nazalaki toujours na souci nazwaki yano te mais ntango nayambi yesu masiya naye kocomprendre ke infirmité na nga oyo ntango mosusu ezali moyen moko nzambe alingi aéclate gloire na ye nde omoni mokolo nakutanaki na jésus ntango nabongolaki motema ata babengi bapaster ya minene basali campagne bayeba obi boya recevez les saints boya bandika mpe botambola ntango nga nande kobima ebande oza mpo nayamba onction mpona natambola te parce que nayebi ndenge nazalaka boye eza moyen moko oyo nzambe alingi asala alingi aéclate gloire na ye yango mona nayembaka likambo yango oyo ndeko na ngai ntango nayembi nzembo ya solution nayebaka nafungolaka groupe moko na ntango wana ntango nzambe abengi nga ntango apesi nga soko appel ya koyemba ezalaki na 1997 nde ntango nazwaki appel wana e naye kosala ke ntango naza koyemba bato bande koseka ngai nayaki kozwa force esu makasi ntango mokolo moko naye koyoka ndeko na ngai grand frère na ngai Male Thomas Lukofi ntango nayoki ye na nzembo ona lokoso ya mbongo bamisusu bakoma koteka nzoto bakabola faranga ye mingi baboma mabala iolele awalo yaka bateka misapi na lune kaka mpona faranga ye mingi bateka bo jeunesse mingi baboma mabala ntango nayokaki nzembo wana basekasaki na rino vumbi eyaki kopesa nga lisusu fox nabwaki baflair longonya mpe losako nabopulaka Thomas Lukofi donc bango nyonso baza bagrand frère na ngai ntango neti nga naza bo premier concert na ngai nabetaka na dalombe premier concert na ngai nabetaka dalombe moto asoutenanga nga ezalaki bien aimé Denis Ngondi parce que aza grand frère mpe ya certain ya quartier nga naza na barumbi ye na commune ya Kinshasa mpe avanda mingi mpe lisusu na barumbi kotala asoutenanga na instrument mobimba mpe kotala ndenge moko mpe ndeko na nga mpe matosa moya asoutenanga ngai bandeko oyo tope balingaka ngai donc nazalaka ma fier mpe ya koloba bakombo ya bandeko na ngai José Njita bandeko na nga Frank Mulaja bandeko na nga nyonso tu nazalaka fier ya kotanga bakombo na bango mpe kopesa bango kobwakela bango baflair eloko ekosala nga epesaki ngai force ntango nayokaki grand frère na nga Thomas Lukofi ntango nayoki grand frère na nga Thomas Lukofi en plus ntango ayaki kobimisa j'élève mes yeux epesaki ngai lisusu force parce que eyaki kopesa ngai lisusu impact na 1998 nde nayaki kozwa idée ya kozwa nakei koperfectionner musique na nga na Institut National des Arts oyo nakendaki koyekola yango na INA nakendaki kotanga na INAS na 1998 à 99 nazalaki na 3e musique naye kotanga 4e musique lisusu naye komata ti naye kosala musique mais na sisaka yango te mais nayebaka ke nazwaki mpe biloko ebele na kati ya INA nabwaki baflair na baprofesseur na nga nyonso tu Kelani baprofesseur na nga Moïse baprofesseur na nga René baprofesseur Papa Sala oyo nyonso tu baformaki ngai nayekoli piano nayekoli guitare accompagnement acoustique donc omona mpe nayekoli solfège musical
donc nayekoli mwa biloko ebele kuna oyo nayekoli na kati ya Inas lelo omoni nga lelo nayembi likambo ngolo mais nzambe asungi ngai peke nayekola musique parce que balobi ke na kati ya foi na biso to ajouter connaissance to ajouter makambo ebele ba sagesse na makambo nyonso to ndenge moko ntango naye kotanga na ina nayebaka conseil moko professeur moko ay lobaka na ngai batie biso na spectacle toyemba mukolo wana ntango toyambaki ba nouveau venu na kati ya Inas ntango batie biso nayembaka nzembo moko ya frère Lifoko kolo yoyebi motema na nga nyonso nayembaka nzembo wana ntango nayembi nzembo ya frère Lifoko du ciel bande kobetela nga na bandeko na nga ndeko azobetela nga lelo clavier na groupe na nga komone Jean-Pi Matungulu bande kobeta piano babeteli nga contrebasse babeteli nga violoncelle babeteli nga violon flûte pe ezalaki tant bandi kobetela nga na yembaki nzembo wana ya frère Lifoko donc présence ya Saint-Esprit ezalaki na institut et professeur moko abengi nga alobi na nga première fois na yo kozoyemba abi na nga nayebi ke ekotanga na Inas nayebi ke a ozoyekola musique mais loko mona oyebisa yo garder caché na yo caché na yo okobungisa ngo te yango omoni papa na ngai ata baye corrompre nga ndenge moko na makambo nyonso tu nakotika caché na ngai modèle na nga oyo nzambe aponela ngai te eza bato mosusu bande kotuna ngai ntango akala babenga ngai ozwi musique na oyo ya kala ya baesobolo oye nango nga ntango nzambe abenga na nobeta musique na lingai te parce que nalobi papa ngai nabeti musique ya mokili kaka na barumbu pe lisu nabeta lisusu musique ya nzambe kaka na barumbu bakoseka ngai bakoloba mingi me nzambe akobai na ngai ke lokola na ponio napesi yo yango peuple ekondima yango mpe bakondima te ke yo utaki na musique folklorique ya mokili. C'est ça, maloba ya nzambe, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra un jour. Naebaka pe na référence biblique moko na Exode chapitre 3. Bible lobi ke tango nzambe akutani na Moïse azalaki na nzete wana tango ande kotambola yango bande kobatela yango ba bampate ya beau frère na ye Jétro. Et tango akutani na nzambe alobi na nzambe ke eloko nde wiko l'accepte bana Israël ke na l'accepte na kutani na nzambe alobaki nini kamata bwaka lingenda na yo na mabele etanga bwaki lingenda na mabele ebongwa minyoka tango musu Moïse akanisa ke nzambe opese nzete mususu alobi ne ko simba yango na mutu te me simba yango na mukila aye kulukuta asimba yango na mukila nyoka na mukila nyoka ande zo nzete et même ndane kubatela ngo bampate yango wana kaka nzete wana aro ya mpasimbaki yango ekabolaki me rouge pe yango ebotaki fololo na kati ya tabernacle yango wana nabengaka ye lingenda na alona likukuma na mose. Oui, nabetaki ba concert ebele on a ko se produit na kati ya église. Premier concert na nga nabetaka yango na ombre lokola ne na obinde ko deningo da soutenir kinga concert wana ya liboso nabetaki yango lokola David akwesaki Goliath na kati ya zamba. Donc mutu mo tatikala ikoyeba David elingi lobani yango ke na tango David akwesaki Goliath et petango David ane ko beta lindanda na kati ya zamba azo beta lindanda na kati ya zamba liboso na ye bato bano zaka banyama okomona banyama ba obetele ole banyama ba obetele maboko banyama bane ko lila kaka bane ko seka banyama bane ko tali kaka bo donc ndenge moko ndenga petango na tango wana donc nazaki lokula na kati nanu ya ombre na kati ya elilingi na sai na kati na zamba nanu la beta ki déjà ba concert ebele comme David na kati na zamba azobeta lindanda mais azaki liboso nanu ya ba nyama na kati ya zamba na beti nzembo na betaki premier conseil nanga je vois la gloire de Dieu o lelo na ekobeta yango liboso ya batu surtout na ciné police parce que o liboso ezalaki ombre siko lelo toza na réalité. Deuxième conseil nanga na betaka ezalaka l'air de ma joie wana ezalaki ombre calamité na obeta pe l'air de ma joie o ekokoma na réalité. Puis ndenge troisième conseil nanga lisusu na betaka na kati ya ombre oyo ezalaki lisusu concert wana komona ngo titre yango ezalaki cette fois-ci je sors wana nde oyo ekosala ngai sikoyo keta na beti cette fois-ci je sors nayaki kobeta yango na année parce que concert à liboso na betaki yango na 2001 après ordination na ngai ntango baordonaki ngai nakomaki évangéliste na 2001
deuxième concert na ngai naye kobeta yango na 2002. Troisième concert na ngai mokolo moko 2004 le 4 janvier 2004. soki nazali na bomoi ezali mpona kitoko na ngai te mayele na ngai te mongongo na ngai te nakanisaka na bolenge na ngai nakelaka nga malade esengelaki na kufa olikisaki ngai olimaki na bukana makolo miso na ngai te monoko bongo na ngai mpe motema esalela te bolingo na yo na motema na ngai nakobosana te kolo na bikana opesaka mama na nga makasi papa na ngai mpe bolime bakosunganga na bomwana kilo na ntema mokolo mitanga mpe mayele yango bandima mpe mayele oyo kolo na bikana esengo na motema même si les océans étaient de l'encre et le ciel était de parchemin et chaque tige était inoublié et tout le monde était découvert depuis l'amour de Dieu céleste et sécherait les océans et l'eau ne contient de bois depuis l'amour de Dieu qui dépense tout en temps de mort mon Jésus même si les océans étaient de l'encre et le ciel était de parchemin et chaque tige était inoublié et tout le monde était découvert depuis l'amour de Dieu céleste et sécherait les océans et l'eau ne contient de point depuis l'amour de Dieu qui dépense tout en temps de mort oh Jésus papa ya mama ata papa na ngai te mama na ngai te andimaki kofuka ebona bika soki nazali na bomoi ezali mpona kitoko na ngai te makasi na ngai te ata mpe moboko na ngai te nakanisaka na bolenge na nga babwakelaka nga malade ya kitu esengelaki na kufa obilikisaki ngai endimaki na bukana makolo miso na ngai mpe monoko bongo na nga mpe motema esalela yo olingo na yo na motema na ngai kolo na bikapa yo na koyebosana te opesaka mama na nga makasi papa na ngai mpe bolingo nakanisaka na bomoi na ngai esala ngai pasi pasi papa
papa n'a pas mon côté. Alléluia. Papa n'a pas soufflé dans ton live. Alléluia. Ça n'a pas de wana. Voilà le côté de la c'est la histoire de la idée de la samba. La première côté de la télé. La cacha samba, la belle la famille donc elle va faire. Parce que tu as tout le voilà le caté. Le papa n'a pas dit qu'il y a pour te demander à ma péka. Pour demander à mon hôpital. Ça dans ça voilà. Les amis qui gagnent ça. Sauf que suffit de le acheter. Les amis là comment ça va vous dire pour la bombe. Attends maman il y a sorti à mon guide. Et comme il va rentrer. Même il va le nier surtout. Dans cette heure c'était comme il coulait. Ma casse est sorti à mon guide. Et ma pata. Et ma papier est sorti et comme il va faire. Ma tu es sorti à mon guide. Ça m'a fait si maman m'a la cocoma. Ma comme avec l'hiver. Toi qui es pour mon ensemble. L'océan c'était au cas où. Mais Jésus ferait, sa parole et son amour est gravé dans mon cœur depuis celui de tout le monde. Et j'ai compris le 22e chapitre des Actes des Apôtres. Je n'oublierai jamais son amour et je prêcherai toujours. Alléluia. Merci. Merci. Et quand on en est comme cette fois-ci je sors, on a ce que on a souffrir mignoko ya ndenge na ndenge na lobi ya tout so na bimité lobali kamususu na beti conseil wana cette fois-ci je sors na yebaka kezaki na pasteur moko ayaki ko kabila ngai montre oyo pasteur wana oyo alati ngai montre oyo kombo na ezalaki évangéliste Daniel Itasa ye mutakabila nga montre oyo abai na ngai montre na ngai oyo na so montre na ngai oyo na sombaki ya moshé net na kabila montre oyo lingila satana yo ngai pe place na zaki nzamba tinga na conviction que montre oyo za tana ngai tala makambo diable salaka montre oyo botelaki ngai makambo kute belé na kati ya groupe kotala mbongo ekotaki te bamisicien babeti bamoniki bakabeli nga montre oyo ekomaki likambo toteka yango mpo na ntango mosusu nasala nini napesa bamisicien mbongo nakendeki kote mo bangi bapesa nga $50 na montre oyo nzoka ntango naki oteka montre oyo retour na nga ntango nazozonga na ndako après 3 jours ya concert oyo naye kokutaki baobi na ngai ke ndeko moko aza na Londres azobenga yo ayoki nzembo na yo moko yaya aza na besoin mpona aproduire yo ndeko wana azwai ngai ndenge nini mpona aproduire nga nayebaka na 2001 bandeko faut tozala na patience na motema na biso mpona ngai namoni bapasi moko na kati église ya osakana te premier permanent kati église oyo leur église ebandi sika pasteur aya yebsinga bino eza un frère moko boye akobanda vanda abanolala mpona baprière ndenga na frère keto ebana komonana pe abandaki kolala awa en tout cas za frère moko ye moko na kati ya lopango biso lolali na bakati ya bandako mais ye moko na kati ya église awa alali libanda azolala awa kaka na libanda na se awa na kati ya église awa mais non elakisaka ke nayebaki aza na don ya musique azalaki butu nyonso to ifa répétaka biso tolali mais moyoka bakelele na libanda azoyemba répéter ba musique na ye nde yango wana vraiment nayebaki ke non frère oyo aza na don ya musique azalaki frère oyo abandaki komodéré ere moko mpe mwa baexhortation na baprière baculte matinale abandaki mpe koexhorte libota na nzambe en tout cas azalaki frère moko oyo apersévéré makasi kati na baprière na ye en tout cas frère ke vie na ye kati église ayoka mingi aza frère moko asouffrir ozoyoka mpenaki oyo bato banyokama mpena na kati oyo oyoka mpenaki galère ya bafrère mpena na kati ya église ezali frère nakoko témoigné mpo na ye anyokwa mosu azali kutu kopengwa na kasi alingaki kopengwa mpo na kasi bafrère mosusu mpe bayaki na ye bazalaki na ye bapengwa mpo pasi galère ozomonaki azolamuka na mai ya lobo azolala na mai ya lobo donc eloko kolia eza te ere mo lokola biso mpe talaka makambo mama toza na ye awa ne bandeli ezali ke non atiaki na liste ya bana na ngai na kati ya ndako mwa fufu so nalambi bosani na ye eza pembeni soki nalambi bosani na ye bazalaka na ser moko boye akufa ser Dorcas ye ayaki liboso ser Dorcas ayeki koya na nsima bazalaka bango mibale nazoki bango lokola bandeko na ngai na kati ya famille mais dieu baconjoncture lere moko ekomaki ke non lelo ntango mosusu nalambi biloko eza moke moyen atiela bango eza te mais en tout ça azalaki kaka motu babali kocomprendre na ye omona asali mwa mai ya lobo na ye ameli en tout cas souffrir mingi dans le seigneur anyokami mingi tina lelo tomona ye ndenge comme kobima batelevizio kolala na mabele awa na se awa atandi kaka mo etoko moko boye alali na kati ya église awa lere wana kuta église etongamaki te
mbula soki ebeti ya mati likolo ya comptoir moko ezala na nsima kuna alali likolo ya comptoir mpona nini kaka place ya kovanda kokima mbula ezali te donc anyokomi mingi dans le Seigneur asekaka na motu nyonso même ata lelo ndenge tozomona ya batelevizio en tout cas aza na orgueil loko bafrère mosusu tomonaka te ayembika mwa nzembo moko abimi na televizio akompo apesa bato mbote lolendo ye aza na lolendo wana te aza humble azali bien na motu nyonso asekaka na motu nyonso mpe soki aza nango ifo boyebake no aza nango moto akoza na pasi pembeni na ye te soki aza nango aza motu moko ye ali koimpose mingi ye soki alobi likambo wana ka yango efesalamaka ndenge ya lobi surtout parmi bato na ye baorchestre kutu ngai mona bandeko mitongabi les bandeli boy les gens na lukuto obimi na télévision te mais soki aza ko répéter na ba musicien na ye donc il faut obliger bango parce que akaboye donc imposer bango ba makamusu bango mokutu bango na ke non oh penza en tout cas soki un jour to yeba to comme comme vedette donc aux enfants na ba difficulté mi kolia na ezaki na passe Thompson kaka ya balabala na kwanga ya balabala ba madesu ya balabala nde kolia na ye mobimba yango wana madesu na kwa lokwa mwa restaurant mo eza kotindela nga mwa la nga mobali mo azali anyoka ma chaque pokwa na sani ka okelo kosomba malesa na kwe kuna donc mo peso ki bana batiki mo loso mo en tout cas za frère moko nzambe kaka ye mo nda yeba lobi na biso yango lelo lokwa persévérer dans le Seigneur nde aye komona le boko na nzambe na ndenga sa bande na debila bana sala mo ba banini na ye ba répétition na ye na ba musicien na ye la libanda wa batu musu ba na ko sepela mais batu musu ba na ko sepela te batu musu bazo benga ngo bazo ko s'inquiéter bazo lo ba nga mende ni frère na wana la sa so pongite ndeni ba makelele o boy na boy bazo lo ba même mais lelo ba kaka batu wana o ba na ko lo ba ke o musique na yezo déranger lelo ba comment sepela ko ba ta chaîne o bazo la sa ye po ba mona ye ndeni aza ko yemba ma solo pastoral tozala nango na ye il se libère pananga contrairement à ba paralytique mususu nga na yebi bazara soni neta wana mais ye Saint-Esprit a songa makasi à cause na ba mina ye âge na ye basali na nzambe il y a des fois ba rosu ba makambo baza ko assurer et à sekara na ye bazokende so bazotambola mbangu ye sa bango bozela na tango malembe ba ko seka ye et puis so zobeta ni solo il est simple donc il s'acceptait comme ça. Je crois à partir d'un message to l'essayer qu'il faut se valoriser ndengoza minima ndengoza c'est alors qu'il nous a ça quelque chose. Même dans la Bible, je crois les gens qui ont expérimenté un miracle en Christ, c'était pas tous les paralytiques. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Et mususu nzamba ngai otika bango ndengwana pour servir miracle. Neti Paul nzamba tika kiye na yeshard na ye pour aibaka kozonga rappel na nzamba. Je crois yepé ayoka message fois ayoka message à miracle je crois ezali le monde nzamba lingi akanisaka ye na sens wana. Et c'est un bon prédicateur. Tozaki na bon azaki na préparation ya cinéma. Tozaki neti ba conseiller na ye, il fallait qu'il organise ba retraite. Bato ba mona reçu tango boy mais tout temps na musika. Tokenda na retraite na mangenge na ngomba imaginez na physique na ye amata bangomba et c'est quelqu'un qui sait se sacrifier. Donc en fait confusion à Moïse na bato, un bishop azana évêque donc ancien. Il y a ancien dans sorte il y a staff au Nazaranango. Non seulement moi na mazape comme collaborateur dans ancien mais azana ministère parce que évêque les ministères étaient anciens. Le roi d'Amparagnon c'est l'église. Mais azana ministère moko évangélique, c'est un évangéliste de tout fait. On avait évangéliste car pour na chant traité, mais ça évangéliste non, il a la parole. Et ça le matin musaté ngana nazokoma. On a zuppé quelque chose. C'est un prédicateur de l'évangile. Et puis le roi musique est dans Katinae, bon, et évangéliste à peine en Koyemba. C'est vraiment un évangéliste, c'est tout fait. Un homme de Dieu. Non, non, et puis, ils ont ma prière, quand on a remarqué qu'il y a un logo en Zambé, et tu peux la prophétie, Zambé, ça va tout pisika na pisika. Réellement, on a qui n'a pas sija la prière pour Zambé, la Zamba sala, et curieusement, il y a mon copé à Bota qui fout mon copé. Alors, foi on a besoin de motiver surtout parce que foi c'est la foi c'est la folie. Donc quand il y a des bons man à foi on a déclaré et tous on dit yes, moi j'aime les gens comme ça. Si au monde aura positif, tu vois loin, en tout cas tu vas bien. Et c'était comme ça, na ko kota na ta foi na ben jour j'étais vraiment convaincu na concert mon action de grâce. Avant même à concert action de grâce, en fait, tout le monde comme on a bilembo, nous sommes tous nzamba au ça bilembo ça.
donc bokoza bayembi boza ebele mais soki ya leki osentir eloko moko boye etikali soit na croisade soit na séminaire na conférence ye soki ayembi wana aza na ye nanu oyo aza lelo te mosanti kaka bato et je vous dis na sérieux problème soki il faut na te ya ye ayembi il emporte tous les offrandes donc il faut tous en avoir comme ça qui a payé un peu ça mais concert le bossa sera l'église et convaincant ma casse il y a action de grâce mon ça qui vraiment j'étais parmi les gens bafanda qui na sima pe tozolela na motema tant tozomo na concert en ezosala et j'ai manqué même le mot tant ba ça qui nga mon pasteur na ele kaoloba j'ai manqué le mot mais ba même ça qui un jour fallait qui naibisaki bayer nanga nazo kofuta yo mbongo ya loyer nakena concert en Roya mais j'ai pas compris comment est-ce qu'on coûte c'est beaucoup na poche na bimisi mbongo na loyer na pesi